jeune belé baosa ba théâtre pour nani. Pour pas comment mon théâtre comment na l'art. Banani ba coach influence na kacha théâtre. C'est nous. Faut un peu ta pièce à danger na lata kitoko na lukakara danger na osinyango na yena. Pas les pays à danger faut te momi pays à danger. Est-ce que tu le bas? Biso to sabe fort wa mais le bango ba yana ba des autres pas pamba pamba. To fâché to web sabatu ba o ba ya théâtre ya boulot na bango te mécanicien zonga mécanique. Ce que vous avez mutazo loba peut-être contre soit notre association ou soit Massoum de Brendé talana no ilongina bien. C'est dire qu'il ne connaît rien. Moi je viens de fêter plus de 50 ans de pratique théâtrale. Troupe nanga ko sali 30 ans. Je ne vis que de ça. Na viva kate ce que likamoko ko ina diembe la stima pour que na zombongo non. Donc ce que nous avons sala eza propagande bazo sala ba mususu pour na ba profiter pena likolo ya matanga mais nous on ne peut pas bilongo yo zomona boye ce que biso vraiment tozo koza na niveau wana biso nde tozo linga ko matisa makambo théâtre ba mona mutu théâtre aza na niveau mususu aza mutu moko aza na éthique il est poli et puis na mutu na sagesse ezali en tant que comédien so ba bisko MTC wana balobana to kanisa to tika na association moko pona yo association déjà moko to sito joaki comme on a ezali pa kosiko ngai ne moto na joaki initiative ya kokende ko mobiliser ba artiste tina ndé président Elombe akoti na palu pour ya postuler il a postulé deux fois il a associé qui pour passer la bango campagne pour ba bima ba député pour mon aka ba osala makambo na ndenge ya ko batama papa Massoum de Brendé a postulé deux fois trois fois associé ba comédien banane ba sala campagne pour mon aka ya so ko leader ba comédien mais yo ko sangisa ba comédien so moni toza pirater toza menacer talent toza négliger boya bo soutenir na kota pour te défendre eza boté. Il y a une journée internationale, n'a pas vu au 22 africaine. Et c'est ça qui a un TPC organisé ou bien pas possible. Ça dit que je répète encore, c'est d'abord demander à notre président, au président Massoum de Brendé, qui est président de l'NTPC. Moi, je suis son membre. Différence ni les alliés expliquer entre ANPC na ba association ANTPC na ba association Miké ba tokanisa ba panini donc quand c'est ça moi là par rapport à mais yo mo benyo de ba association oh yo mususu différence ni les alliés yo mo benyo ya Miké bon est-ce que very clair et ko kana ba MK ANTPC zali kulutu ya ba association différence ya linini batulu so biso tous na kata soto auto zo regrouper artistes comédiens mais tandis que ba fondation to kanisa ayaki na likanisa nini to kanisa ka artiste ba wa na o ba sa ba vivant mais to mona mingi apashaka mingi na artiste o ba kufa au sala bon mais artiste ba vivant pesa biso ba tant to zana bon honora ka biso tant to zana vivant mais pourquoi bon honora biso tant to vivant te bolinga so muta kufi boni ko honorer ba to bidon o le to va na bandako to kreka même na ndako na ye to komiti na ndako na ye to bisi famille bino d'abord faut traiter les Camerounais bino ndé beaucoup de bembe après tout tokoya et ça va bon côté je to go parti to go doit devant après to sisi to solo na bango to kena biso ba musu ba ina sima na biso botala ba association wana te ba masumu botala boyete c'est nous to sana. Mais si vous êtes un artiste à danger, pourquoi pas au Lukaka, association à Bango, à NTPC, parce que vous êtes un Bango. Sur la peine à Bango, ça m'a bien vu. Bon, je crois que Ngana Zalimo na Musala, Ngana Boy. Ngana Boy ya ba artiste congolais. So ko tindinga ke kende me kende njili na kendaka. Mais bande ko na biso association mususu ba mona ta ko ma complexe parce que ya ko orgueil. So la so numéro téléphone au Ganga. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko et sikanyo se zuilio na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe ligne maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran.
Oki Olingi Yomona Bango Baswami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Donc, tous à la morgue, il y a cinquantenaire. Mais il y a des choses autres que cher Internet. Et on irait vérité, Maurice Alarana, monde, il y a des comédiens, il y a des organisateurs, il y a des matanga, il y a des musiciens, il y a des nani. Tous les propos, il y a des belé, donc phénomène est sur le lobby. Et tous les sous, il y a Chaka Congo, et puis tous les sous, il y a Viena Bisso. Nani ya Johnny toroyoka yango parce que toyoka nanu eloko ni ezosala ba association ba plateforme ebotamisika na association ya Papa Masumu ANTC ne bisonyo stoyebi ANTPC donc ne o bisonyo stoyebi donc ezosala pasi vraiment mutakufi boyoka na bokundaye bokomba désordre. C'est pitié pour notre pays, c'est pour nos artistes congolais, donc ils ont ça là vraiment pas si mal. Dans le batroté, totalement nous ba intervention. Il y a Isobe à Lobaki, Vejoni pa Lobaki, tous ceux qui sont sous Chaka Congo par rapport à l'organisation. On dirait bah oui là elo moro. Oh yongana bino to ebité par rapport à l'organisation ya matanga. Mutu ça koufi. Mais pourquoi bozo wele la kaka? Pourquoi bo sanganité? Pourquoi oya lobabo oya salabo? Totalement nous et puis on se retrouve tout juste après. Merci. Merci président Masumu Azawa, président combien de fois maman azalaki chef na yo? D'abord, toza Association nationale de théâtre populaire et cinéma, toza na éducation moko pour na artiste comédien ba se comporter dignement. Yangwana bomoni banda matanga salemi tosali ata déclaration moko te tout ça zelande famille et ba pesa biso programme pour biso tokota na kata programme mais toko matela famille te pour éducation na coutume na biso ezandenge wana. Alors pour na maman utoti kabiso on a toujours bamakamako ebele ebele batu soki ndenge nini auta ko fêter 80 ans na yekalate tozalaki na 1 2 3 ngai nazalaki wana et alobaki et d'abord à sepela qui peut très haut trop hier mutu apesa nga invitation na yaki na 1 2 3 ça fait seulement 2 ans et ça fait à peine je crois 1 an et demi tango nzoto ezaka mwa malamu cérémonie munene zalaki na centre Wallonie Bruxelles. Mais bateau bazala ikuna bayokaki ba déclaration o salaki pona ngai en tant que président. Nous ne sommes pas une association il y a folklore il y a kinoko lobaka na ba télévision ko lobaka bane. Nous sommes une association il y a mitu et salaka. Merci président, mais j'espère que na ba émission tozo sala to pena bato mususu balobi depuis mukolo mama akufaki bomona nete bomoneka lelo mukolo yantelema. Mais matanga linko lobaka kateke bokendeke kuna tous les jours parce que na kati association ngi tozali tozana activité est belée. Lobby tozaki na ndenge tosalaki programme na biso depuis 2 mois avant Koufa, tozo préparé tosali déjà une douzaine de réunions. Na kanisi tosali 6 na espace les érudits na Ngiringiri, tosali 5 na VV Center, tout ça tozo continuer ko préparer. Mais tant toyoki famille baponika ka date ya journée internationale de théâtre monde mobimba artiste nde comédien nde fête yo ba kanisa ka jour na bango tout ça tant to yoki que famille tout ça ah tout ça la
makambo mingi linga tosala journée internationale ya théâtre tobomi yango wana bozomona tozoya et puis bon tango biso toyoki ke aza malade topesi communiquer na ba artiste comédie tokutana na place des artistes et na ba 23h toyoki ke akufi au lieu que tokende na hôpital ndenge to prévoyaki mbala moko tokena ndako ko présenter ba condoléances na biso et puis ko yebisa que biso association en aucun cas tokoki ko matela famille po makambo nyonso eutaka nde na famille bango nde basalaka programme alors siko ntango bako intéressé bino siko boyebi place nini bokoya kokota bolobi non pona oyo et puis biso pe na association atako tosali geste tolobaka na ba télévision te tolakisaka na ba nini te o ba Facebook soki ba nini même soki tolingi ko assister mutu azobela même soki kaya liwa oyo ekoki kosalema soki ye moko évidemment mutu soki akufi moya sala déclaration ezate ye moko soki asali po to respectaka mutu même soki akufi soki nalingi nasalisa mutu je ne vais pas en faire une histoire oyo kineni tout ça bat musu babela okomona za agent ya RTNC ko s'occuper na 100% mais ndenge tolinga ko créer kaka ba ki végétarien tengama OK ko zwa mutu on ba traiter ye pour yo zuiye alimena l'externe na ba Facebook nzoka nde RTNC kuna place ya sala ka service mobimbezali soki kaka ba yoki mutu azobela wana ba ko zwa ye sans problème mais pourquoi créer des histoires comme ça il y a autour ya ba malade autour ya bibembe nous on ne comprend pas cette histoire là donc nous sommes de cœur ya wana bozomona tozana mabakambo belé tozosala pona ko bongisa mpe association na biso mais nous sommes là. Merci président honorable Prosper Soukari. Non président c'est à l'opinion. Je pas déclaration. Okay. Merci. OK. Bah yebisi biso comme ça total a biso ndenge nini metango tomoni kaka ekomi basali eloko moko ya bango moko na famille kuna ke bango moko ba s'occuper nango na ba oyo bato utu ko loba wana bon biso kaka de cœur avec eux et voilà eza d'abord sangwa mawa eza nango mini ba polémique te l'essentiel est que maman a kunda makaka na ndenge normal voilà tout ça na quelques membres du comité à NTPC, donc problème est athée. Merci beaucoup. Ce que vous lobby, d'abord ce que vous avez peut-être contre soit notre association ou soit Massoum de Brendé, Talanano et Longinae bien. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien. Moi je viens de fêter plus de 50 ans de pratique théâtrale. Troupe Nanga Sali 30 ans. Je ne vis que de ça. Na vivakate ce que les Kamamoko ko ina diembe la stima pour que na zombongo. Non. Donc ce que mutu azo sala eza propagande bazo sala ba mususu pour on ba profiter pena likolo ya matanga mais nous on ne peut pas tant bilongo yo zomona boye est-ce que biso vraiment tozo koza na niveau wana biso nde tozo linga ko matisa makambo théâtre ba mona mutu théâtre aza na niveau mususu aza mutu moko aza na éthique il est poli et puis na mutu na sagesse ezali soki ngana zo loba bopo kaka eza matanga mais bomona biso bato a NTPC bazo kena ko loba na télévision ou bien même matanga oyo moni mutu moko azo loba te poto pesa ki ba directive que eza matanga ba polémique donc bon voilà merci beaucoup merci beaucoup mais tout sur la peine nous par rapport à en tant que comédien so ba bisko MTC on a balobana to kanisa tout ce en association moko pona yo association déjà moko to site joaki comme on ezali Pakosiko. Pakosiko c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais même à parti politique baso créer toujours ba plateforme osomona président Massoum de Brenda ayebi yango esika to créer ki mama Frida Mouche to banda sa bareno et pas Frida Mouche to banda ko sala bareno ya Pakosiko na Fikine to banda ko sala bareno ya ba marche boyoka ba comédien ba marché to soutenaki Mokonzamboka na campagne na 2011 Mokonzamboka sortant Joseph Kabila Kabange to sobenga tata démocratie to c'est ngaine mo na joie initiative ya ko kende ko mobiliser ba artiste tina ndé président Lomba koti na Palu po ya postulé deux fois il a associé qui pour passer la bango campagne pour ba député pour moi la ba osala makambo na ndenge ya ko batama papa Massoum de Brendé a postulé 2 fois 3 fois associé ba comédien banane basala campagne pour moi la création so ko leader ba comédien mais yo ko sangisa ba comédien so moni toza pirater toza menacer talent toza négliger bo ya bo soutenir na kota pour te défendre eza boté bon bino sikonde
bozo kotia la biso ba titre mabe bozo créer biso ba polémique biso to a besoin polémique té il faut que bisa peuple congolais que na moment yo NTPC za association ka kezo kamba théâtre té mais pas kosiko pe ezali ozomona artiste à danger pe a défendre pe artiste en général fondation to kanisa jipe masamba pe azali wana pona ko ya pe depuis papa na biso lokula kufa na habité sur un TPC déjà basi bakendo ta moi ça lokulia ou bien papa sans souci ozomona mais ba fondation to kanisa babimi wana pona ko reconnaître ata ba ofeli bazana ba fait et c'est bato ningo ba bato négliger mais maman nous ça je parle de polémique babi polémique yo ba polémique babi monde côté polémique parce que babi journée internationale à théâtre et ça jour oh yo boké bosanga na famille taka même jour oh bazo célébrer mondialement monde mon baba célébrer journée à théâtre bino boké bosanga na famille bo isoler bango boké sa date oyo et ça lever du corps ya maman. C'est ce que Salaki le 27 mars, il y a journée internationale n'a pas vu vendre na Fikine. Et c'est ça qui NTPC organisé ou bien pas Kosiko. Ça dit que je répète encore, c'est d'abord demander à notre président, au président Massoum Debrende, qui est président de la NTPC. Et moi je suis son membre. Et c'est Makala Boko, il est son membre. Et c'est maman Tobaza Ibele, professeur Mone de l'INA. C'est lui qui est coordonnateur général adjoint chargé à la communauté. Il y a culture, il y a Pakosiko. Et ça, c'est membre de NTPC. Non, ça veut dire que Bino Bomo na local là, NTPC c'est un père, Olingo Lingate vert kakate. Donc il faut boyer partir à l'élo. NTPC les alliés association locale la Balicotec association de théâtre populaire cinéma congolais chrétien et Kamamara papa de Vos na Caleb boye biango c'est ba biango mama minene mboke yebi ki association TPC Pichu Maindo esika kufaki bon ndenge ni ngana na bazwaki ngai na koma à la tête de l'organisation Pichu Maindo de Vos yebi ki NTPC ndenge ni de Vos abinga na pota lobi c'est toi maintenant aller défendre le corps mais babi Pakosiko jusque là babi Pakosiko ça mingi ba jeune talent artiste ba mingi te ba kilo baza vraiment mais c'est l'avenir de demain les lots batomba nani ba honorer maman oui ba jeune était ça c'est le signe du temps. Ça c'est prise de conscience. Jeunesse azaki na kobanga, azaki na molobérité. Au monde il peut sokotali politique na bango bande ko sala, au monde ka bazaka 10. Moi li Cambognos, mais au contraire na théâtre na Congo tozé sous 10 personnes té, tozé sous 100 personnes té. Théâtre comme société, comme emploi. Bato ba comme moment na ke so ba sombi mutuka, c'est ça tongi meuble, muyombe gosse, maman Los Angeles la mutuka, akena na famille présidentielle. C'est comme ça bon moni. Ozomona donc quelque part à NTPC les alliés associations comme toutes les associations. Ça des stati ba def ba qui mes amis bon président la ligue penana yeba et le toza matanga mama o atiki biso et différence ni ezali ko expliquer bato ba otala entre ANPC na ba association ANTPC na ba association mike ba tokanisa ba panini donc ka c'est ça moi na par rapport à mais yo mo benga de ba association ni oyo mususu différence ni ezali yo mo benga ya mike bon est-ce que V club et quand on a MK, V club, Dering club Motema Pembe, et quand on a JP Masamba, on a président ya Tokanisa, on a Bengai, a président ya Tokanisa, JP Masamba, donc on a président ya Tokanisa. Merci JP Apesa Ngaïté, problème de 60 ans, JP Apesa Ngaïté, merci papa Nangaï. Orlandi, donc c'est-à-dire que ANTPC Zali Kulutu, il y a une association. Différence est ligne. Batulu so ba biso tozana kata soto o tozo regrouper artistes comédiens. Mais tandis que ba fondation to kanisa ayaki na likanisa nini? To kanisa ka artiste ba wa. Na o baza ba vivant. Mais to mona mingi apanchaka mingi na artiste o ba kufa. Au sala bon mais artiste ba vivant. Pesa biso ba tant tozana bon honora biso tant tozana vivant. Mais pourquoi bon honora biso tant to vivant? Bolinga so muta kufi boni ko honorer bato. Et ça normal mais la fondation to kanisa par exemple ndenge zali yango to lingaki elonga na label kake ya ko sala biso lokola Bartis soka kufi au décorer ba photo na ye boyete tant to zana nit na zabo moi j'ai maintenant 60 ans na feta ki yango lobby siko ba fondation wana ba to kanisa ba sali ni pona artiste na ba et l'autre côté mais so ba kaka na kufi ba démarche bani na ba ministère ba kebisika ndenge na ndenge ko récolter ba mbongo c'est que ba na intérêt moko particulier. Vous comprenez la différence? Si vous pas Kosiko, et ça association Tewana. Oh, alors, vous avez le association, vous avez reconnu, vous avez moko, vous avez ANTPC. Vous avez reconnu maire et Zandé, parce que. Banane. Pas Kosiko, vous avez reconnu. L'organisation na bango na mambébé. Non. Est-ce que ce monde est bembé à Moutou? Parce que c'est un protocole d'accord.
bino boki sala ebembe protocole d'accord. Protocole d'accord basali entre famille bana naye na pakosiko ya Nosanjo na Tchaka Kongo. Donc ce que vous exclure l'association mususu. Net ce que to kanisa zali, est-ce que biso na association na biso toza wapi? Pourquoi ba exclure biso? Botu na rapé bango. Abi po boya ki retard et puis na bino ezala kilo. Non, retard nani. Retard par rapport à quoi? Biso to yoki masuma cette déclaration. Boyoki était, bo landi était. Alobi na bino nini? Biso to yoki mama Zobela. Ta mama Zobela to sani. Tokena ndako na ye tokene place azobela na hôpital tosala organisation biso na mwa mbongo na biso toyebi ke mama lokola na hôpital toyebisi bactère boya tokuta na place des artistes tokotala mama na hôpital mukolo biso toyokana ki tokotala mama na hôpital lobi nango mama sanini na butu nango mama sanini akufi ntango akufi tolobi non ole tovanda bandako tokeleka meme na ndako na ye tokomaki na ndako na ye toyebisi famille bino d'abord faut traiter les Camerounais bino ndeko bokunde bembe après tout tokoya ezaka bongo te biso toko artiste toko devant après to sisi to solo na bango tokena biso bamsu ba ina sima na biso botala ba association wana te ba masumu botala boyete c'est nous tosane tant tout le monde qui bango ba weli ba le protocole d'accord bimiti na ba réseaux sociaux bon dans ces cas là pour to créer ba discussion te biso association na biso to sanini to bendani to ko contre ba polémique te biso to mikolo to ba poids lourd à théâtre oyo comment on nous ba no ba mike no so bazali ote bazana ba succès na bon mais bazaba poids lourd lokola bisote olandinga alors tant que tout le monde bongo to bende na tout tiki bango basala msana na bango mais to ya ko assister maman parce que zali maman na biso to ko linga te to saboter mère yango to bongo te bon akasi bosiko. Ça va question arrivé là nini mode circonstance bankeno Luka et ça polémique était faut on dit ce qui mutal ça il loko na il faut on dit mango c'est à sans danger n'a pas kusiko ça qui corps maman waso banda morgue biso bito futi mbongo na avec 50 na déjà RTNC Kabila alors na bisabino boy ngamu na komaki mikanda pa ya na ministre des arts. Ministre des arts a joué tout en charge. C'est à sans danger mais ça là qui démarche. Na ça démarche il y a RTNC, c'est à sans danger. Na ça démarche il y a décoration, on a qui n'est pas présent en Rwanda, dans la présidence. Qui n'a pas des artistes avec ministre genre, na ça démarche aller voir ce qu'on a fait n'a pas des artistes. En bref, na matanga oyo en PTC azali koya comme neti baninga na ye. Ils ont prendre hein? Ouais, to boy ils a polémique était ba ninga na ye mais na organisation on le programme officiel ngoyo même moi en PTC ezati. Ils ont prendre bien basa la carte na bisoté parce que boy bien une guerre parce que corps ya lobby ya mame malelo akunda lobby le 27 bango ba lobby ba la journée ya international ya théâtre le biso to baki non na té le jour théâtre on a ba honorer maman hein premier que on fait déjà ba nulango na habité en tout cas ça va nier parce que c'est bien on a ba micro en tout cas papa masuma en tout cas félicitations tant qu'il met à comprendre le message na biso to pesi valeur ya théâtre mukolango ke ba ke tant découvert après ça de martyrs en direct à RTNC maman tamuso lobby tamuso qui faisait depuis Zongi parce que le premier chancelier c'est le président de la République tamuso maman lobby a décoré parce que vous connaissez la présidence maman ba kundaye pembeni ya taboulé c'est $6,300. Ils ont dit ce que maman non pas no prix parce que et puis ba kundi maman waso isiga pamba tena négropole ba kundi maman waso pembeni ya taboulé Marie Missam, vous comprenez? Et là, ça que non, merci tous les organisateurs, au Baïna Matanga, au Pakusiko, tout Kanissa, famille, tout ça ensemble, il n'y a pas de polémique. Même ceux qui 1000 francs, tout ça qui transportent, la ministre qui dit ça, la toute façon, alors il n'y a pas de polémique. Merci pour la merci. Merci. Wendo kufika 83 hivi akufika 82 ans et demi âge moko je crois. Le moment waso na matanga zate je crois to na ndeko na biso Charlie. Il y a ça qui est qui corps banda campus tiawa alors je crois que ngana vitaki polémique quoi sauf que bande qu'on a vu ce artiste n'a pas comprendre visa sans danger les gens voient c'est mal l'argent ah les kambongo mais kende bimisa mbongo ngona mais pourquoi le gouvernement central a mis ça en bon minene so biso c'est que ça n'a pas mamé waso il a manqué d'argent pour ba opérer mais so attendre monter ba kuna mamé waso mais bokuganga mais si ko yo c'est un artiste à danger pourquoi pas au Lukaka association na bango waza NTPC parce que président na bango so la peine bango ils ont ça ma bevie bon je crois que ngana zali mwana musala ngaza ka boy ngana ka boy ya ba artiste congolais soko tindinga ke kende njili na kendaka mais bande kuna biso association mususu
bah mon attaque est comment complexe parce que y a orgueillité soit la somme numéro téléphone au ganga moi j'entre partout ils ont pas on a eu besoin de vérité nous sommes pas au sarabino ceux qui va konzambo va répondre à ngabe que comment je me bats pour les artistes mbongo ce n'est pas moi tous les informations de base sur la base qui a gang na le téléphone charger et y finance à Chaka Congo moi je l'aide les ba expertise na ngai et de bango pona base exemple va soutenir bango mais en plus ça il faut aussi casser le caractère wana les artistes doivent s'organiser ils ne cotisent pas. L'association a un franc, c'est l'association qui les artistes sont organisés. Toute l'association va Maman Denise, Papa Vital, non. Babi ne peut pas s'initier famille protocole d'accord. Non. Protocole d'accord, je crois que témoin de Charlie. Tant que maman osa kufi tant que okisango ke nini akufa saka ndibakina na morgue biso to tebe Valère maman waso ke na morgue mais à partir de morgue tant que corps il faut corps que ça que moi muke minga j'avais dit non na bengi PDG RTNC à remettre biso $500 là bien donc biso dans un montant mais comment PDG RTNC à remettre biso $500 mais pourtant baninga maman waso saka na RTNC mais faut journaliste faut comprendre quelque chose mais président j'espère que yo yebi que tangu maman de la kufi mais bino bozo programme bino na famille boyo kani bo tsango kaka mukolo kuna mukolo journée mondiale non les allez honorer journée wana ça va tout ça en valeur c'est la valeur tellement maman waso tam lelo kende ko mona l'existe légal nani ko nani Jafros les perks voilà les perks et wana exemple les perks qui wana so ya on en direct les perks yaka alors comprendre biso lingi unité d'artistes congolais ils ont pas tolingi journée ngo babe ngo et ba méditer ngo je vous présente les perks ils ont une invitation dans un programme balamoko ils ont pas fini bogangi yo programme au moins combat les perks voilà au moins que là luka combo ya les perks mon voilà tout le monde ngo wapi ça wapi mon vraiment tout luka ils ont association artistes groupe Maboke oui ata to moni ngo il fait ça là boto solo la katena baninga na il fait ça ça wana te je crois que on ya kala oya to changer je crois ya kala to changer c'est là voilà oya kala on to changer alors zo moni bisolingi bolingo nanu matanga bolonga polémique on est ensemble to la maman avec beaucoup de honneur en tout cas to remercier le gouvernement de la République malgré apport et scénaritaire en tout cas, c'est regrettable en tout cas. Merci. Ok, merci. Billy Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la feuille et Legacy. Nous sommes venus sur la colonisation la colonisation bien important la colonisation Wakabase, Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, et Fecharo, Ningisa Fecharo, et Fecharo, Ale Simbaka Fecharo, et Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, Napena Tomae, Secreto Tomana, allez bisous, pleurer. Maman Ewaso, un grand respect à sa mémoire, Dolingi impérativement Bakonzi Mboka. Bapé sa moi le kumu na ba artiste parce qu'il est important de respecter ba artiste na Mboka Oyo. Il est grand temps. Sans la culture, on ne peut pas reconnaître une nation. Grand merci. Honorable, on vous a vu lorsque vous étiez parti déposer les mémos. Oui. Où sommes-nous? Mais je pense que je suis. Il y a Paul le père qui est à mes côtés aujourd'hui. Paul, tu peux venir s'il te plaît. Il y a Paul le père qui est le président du collectif des artistes et culturels qui est allé déposer bien sûr le mémo. Il a été reçu par Vital Kamere. Je pense qu'il y a une clairement par rapport à Kaki.
en sommes avec ça? Merci beaucoup. Bon, pour permettre les circonstances, vous allez prendre le bête la solo à Kakité, mais comme vous pouvez quand même question on a. Parce que une grande actrice a pu mais négligée. C'est pour cela que j'ai profité de poser cette question. Où en sommes-nous avec ces mémoires? Ah oui, tout seul un directeur de cabinet. La réaction est positive. À mon avis vraiment important si y a Mme Tokomaki. A expliqué pourquoi il que tous à la tête dans son jour et à lobby à Sepeli, Ndenge Toye, ils ont permettre Bango Bazoba éléments pour travailler pour le secteur Nabiso. Ça veut dire que tout le monde qui a pas oublié Kaboy. Donc maintenant, tout ça considéré dans le 100 jours, tout ça même considéré pour aller après 100 jours. Donc, tout ça mettre en place une commission qui sera composée d'experts et culture, le secteur culturel. Il y a le gouvernement, c'est-à-dire le ministère, la présidence, pour tout le Béla, pour réfléchir sur la politique culturelle. Comment sera financé le secteur culturel pendant le quinquennat du président, tout le Béla sur le statut d'artiste et beaucoup d'autres projets. Mais à part Rwanda, quelques mesures seront prises déjà en urgence pour le problème des dérangeables sur l'autorisation de sortie, la censure qui nous impose de payer de mamans de façon qui n'a pas son bon sens. Et surtout, il y aura bientôt des mesures qui vont tomber sur ça. Et puis, qui accord na bango, il y a quoi accompagner inscription ya Rumba comme patrimoine culturel immatériel. Merci. Nommé Sobeboni. Ouais, tranquille. Lelo Tokufeli et artiste comédien na munene ya mboka pona yo kolobani pona yo. Ouais, donc ndengo lobi kaka azali mama yambo, mama ya Waso Catherine, aza mama ya liboso oyo to na histoire ya théâtre ya mboka na biso Congo. Ayaki RTNC fait Maboke Ngale ma découvert qui est Nandenge azaki a formé na théâtre na moni su mama impala lelo mama impala isalinga d'abord esengo parce que na moni mama impala na mona kala bambule belé na kepesa imbote na se présenter nga isobe azoka mwabe oh ozalaka jeune nga na yebika kozalaka papa mukolo donc yezo ngata msusu na ba génération na bango parce que na sa art moko ya ba génération na bango donc et ça nous a plaisir namoni mama mayeno et ça nous a plaisir à trop namoni vieux lokuli ancien lokuli namoni wana ba vieux bakoli ba mère bakoli mais et ça nous a plaisir comme on a bango na âge ndengwana na yo ndima mbala moke bango ba bana osala ba théâtre au biso to osala ya nzambe liboso. Voilà, merci beaucoup Phénomène, mais biso to na biso bato to panzara sango et lo moto yo kutawa et ko maramba AMPC, maramba tokanisa ITPC, tokanisa tokanisa koto susoki nini donc to yebite yo finalement oza wapi. Déjà bon, moni d'abord déjà na Sokoda Nazali. Mais puis, Ami Balé n'a pas à répondre à la question. Un TPC, ils allaient le col association, il y a une troupe théâtrale populaire, surtout il y a Congo. ANTPC, Association nationale des troupes théâtrales populaires du Congo. Vous comprenez? Donc, ils allaient au théâtre, il y a Congo nyonso. Mais na tokanisa ezali lokola ba plateforme pakosiko oyo eza tokanisa oyo eza kokamba maipai ya JP Masamba ezali lokola na koloba eza plateforme nini pakosiko
ezali plateforme oyo ezokambama na Anosanzo. Donc ça dit ANTPC eza lokola nzete. Donc ça dit ba wana nyonso tous ce sont des branches. Eza lokola ba branche. Donc na minute oyo ngana koki kopekisa mutu eloko te oyo alingi asala. Ngala di esobe na groupe na nga Lisboy Fondation avant na sala ngona tuna mutu te mutu pe apekisa nga azate. Ma question ezali ke na makambu siko ya boye. Il faut biso nyonso tout ozongaka na noyau. Ozo comprendre? Même ba plateforme nyonso, il faut vraiment kozongaka na association. Association pe soki makambo boye faut ko luka ko contacter ko bengaka bango boye ba plateforme boye to sala ensemble to sangana to organiser likambu oyo. Bon nga comme naza leader te na ba makambo nyonso naza dirigeant ya association morote ya plateforme morote nazaka membre mais na ANTPC naza membre. Bon soki likambo eza lokwa netike toko loba so eza congrès ya ba président nyonso tout tant ba osangana ngana ozalati biso to ozwaka rapport ba onde ba website so ke tala to saki boy. Donc na minute oyo na ye matanga lokola un individu artiste et comédien l'a dit esobe phénomène les rois du rire aza président Lisboy Fondation na ye matanga ndenge wana na ye ko représenter Lisboy na ba artiste o bazati na ye makambo ya ba association awate na ye ko expliquer ngote na ebite pourquoi ba oyo kanate ba wela nini so moni likamo esenga bo sangana bo trouver solution bo ko sangana te ba o résistance ça que ba yebi ba intérêt o ezana kati o peut-être ba ko wela o tamsuba o ba pesi bango ngote ba o ba liko pesa ngona bango te yango wana elo nini ba kufelaka soki makambo boye o ba yokana kati iboye bisanga elo nini ba yokana ati. Donc il faut vraiment batu ya ba plateforme wana bazana komikitisa ba pusana baya koluka bakambia ANTPC ba ebisi bango pour soit biso tolinga ko organiser boye peut-être bino boaka na bolembu côté oyo yango biso to mona rato sala yango. Ah bon, boaka na bolembu mais siko tant bo sala yango bozo aider biso to boyo sala yango na ndenge na bino o to sala yango na ndenge na bino bon soki biso to ye to bando kota ndenge nini parce que biso ANTPC c'est ça likamutu baso la yango asiko comme aloko na etike Congo mo boye qui ça est comme des capitales. On se comprend. Donc ça dit na kati qui ça le capital mususu ebimi susu. On se comprend aussi mbate. Voilà, merci beaucoup phénomène mais mamba journaliste. C'est mamba boye na ko koma na ngai ta mususu comédien ya ata ya Namibie. Voilà, mais pour les journalistes, la monozo c'est olela trop pour les journalistes c'est comportement et on dirait bazo. Alors likamuso eza bino ba journaliste. Okayi epa ya président ya ANTPC otuni likambu boy. Okeko sakuna o kuna bango balobi bosundoli ebembe. Alors tant bango ba yoka kuna ba oloba biso to sundoli ebembe. Kente komokota kanda ekomokota. Boka esu kuna bolobi ke bango balobi bino bobengaki bango te bosinise famille contrat. Que batum susu protocole d'accord. Protocole d'accord, batum suba ya okota na organisation te. Tu vois, intérêt nini ba wela na kati. Ba suba ya te biso ne photo sala makambo yo na bino bango to balobi na nga wana vie chaka Congo mutasi saki bango contre. Mais vie chaka Congo pe mususu. Vie pe tozo comprendre te. Balobi boyi. Artiste à danger. Déjà mutu oyo akufi. Aza soit danger te. Wana senoyo. Hein? Mutu si akufi. Aza soit danger te. Wana eza logique ya vie. Mutu aussi akufi. Aza soit danger te. Na ebite soki senoyo ezandeni. Mutu aza danger za biso ba auto za envie. Voilà. Donc ça dit à ça la rôle na ye malamu soki mutazo bela banini. Mais soki so mutakufi to sangana biso nyonso poto sa nini to kunda moweyi. Et ça sous le mot na minute oyo maman ndenga kufi et ça sous question qui artiste à danger ti. Et ça c'est une question que mutu nyonso tout est-ce que na matanga ba invitera mutu. Ba pesa mutu invitation na matanga. Mutu dans ça dit contribution à mutu cotisation ezalaka
obligatoire te bamakambo nyonso tu wana. Donc ça dit ngai tango na moni ke na koya. Mais comment yo comme na niveau signé batu contrat biso mutu tokosala yango batu misute. Donc erreur déjà si est bandit. Des ordres bandits. On se comprendre. Et puis nangai tango na monique y a déjà une organisation ngana ko ya souté bon siko loko nini o yo senga ngana ya te poso yesi abandaki elon nini ça que yo senga fo yo mto organiser bangote donc ça dit au mona te que ya ne loko mo baganya na kati wana yango ça que ba yo kanati siko biso lokola to yaka na biso kaka contribution otalika phénomène na tena lekinanga donc ça dit biso zo bokoma kwa bantu ça ya ba makamba ba association oyo on se comprend na système na likambo ya journaliste inventara na mingi ne makambo ezala net na moment so to tali ba bilongeza ya compter eza makambo balingo omoni biso to sa be effort mingi pour le loba artiste baza iné toza tosalango na ba esprit na biso moko biso to ya zwa ngai zwa masananga José de London Sida Bilele na minito aza na Suisse zwa Fiston Sai ba vie de loin ba masse belé to sala be effort le loto la ba image que so artiste a eu problème biso ba artiste to kosa na tete to ya mabe lelo zelana nous te zela biso pe to bongisa makambo belé po to lo baate to na biso pe na ba poste te na ba association ngo mais to sala makambo trop o to pesa sens na makambo ba artiste comédien lelo ozo comprendre biso ba to sala que artiste ba jeune lelo belé ba osa ba théâtre po nani po ba comment mona théâtre comment na l'art banani ba coach influence na kati ya théâtre c'est nous faut to beta pièce à danger na lata kitoko na lukakara danger na osinyango na yena parler pe ya danger faut te momi pe ya danger ya ngolo ozo comprendre nadine bola enta siko et PCP batuno surtout bulka ke na kosa na ngape théâtre na ozalo kwa phénomène sobi na kosa na bien que ba vena biso ba ngadia ngadio se ba sia tout ba mangwa ba kataka déjà riban biso to yesiko to pousser yango sous peine de l'homme tout toi comment la confiance à ça théâtre ndenge bana wenge ba bongisa ma musique est-ce que to lobar biso to ça be fort mais le bango ba ya na ba désordre pas pamba to fâché to ko batu ba o ba ya théâtre ya boulot na bango te mécanicien zonga mécanique o zani zonga copie na yo batika la biso ba artiste copie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, to moni ndenge ba artiste bazo wele la organisation ils a vraiment pas si pour na mboka na biso mais to yokipe ba artiste oyo ba lobby et par rapport à organisation ceux qui m'ont ya kufi as l'artiste musicien, artiste comédien Totiga Maramouissa l'Arabien. Je dis merci à tout le monde, Batala Kibiso. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci aussi à Glody Diasuka. Merci à moi-même, Mathieu Bon chez 001. Merci à Tabita Mbongo à Paris. Merci à Odilo Mampouya. Merci à Tania Ngombo la ravissante. Chichi Bola. Ça c'est pour vous. À la prochaine. Bye. Glody Diasuka. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.